mokile kelama esali mami buhe bele olelo ye banite. Mbote mingi pebo landi bolamu banande ko balandi avant mu télévision etandi ya bosomi ya bwanya pe ya bolamusi baindo na pongi esengo pesa etondi biso penza ya kozala liboso ya bitando na bino lisusu mokolo mwa lelo na kati ya émission na bino mokolo mwa lelo isika wapi tokoyaka koyebaka manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo totondi bino botondi pe topesi bino bambote ya mingi na bisika nyonso bozwa mitika to simba babuku na bikomeli na biso pona kokoma ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa nsona mwa zomi na mitano kaka na sanza na biso ya misato tozali kokoba bongo na eleko ya yambo eleko ya mvula ntete mobu monkama na tuku misato na misato oyo ebalani bongo na manaka ya bapaya mokolo mwa lelo ezali bongo jeudi le 2 décembre 2021 kasi ya motuya toko talisaka na bino bandeko balandi tango bozali kolanda émission mokolo mwa lelo tika toyebaka penza malamu kosimbaka manaka na biso na kati ya calendrier africain esika tolimbolaka na bino ete tozalaka bongo na mikolo minei na kati ya poso mikolo tuku mibale na mwambe na kati ya sanza mikolo kama misato na tuku motoba na minei na kati ya mobu mobimba elongo na bopemi uzalaka bongo semaine bopemi sambo na kati ya sanza pe bopemi tuku libwa na moko na kati ya mobu mobimba basanza zomi na misato pe bileko mitano soki ba nkokoso mikozala toyebaka na kobenga vwa mu télévision na banimero ezali bongo affiché na sa tando poto zwa biyano pe ndimbola ya malamu ekosunga bino bokoka bongo koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko ya baindo lolenge yango ekozalaka totondi bino botondi balandi ya vwa mu télévision solo tosukaka biso na bino wana te se na kopesa bino manaka ya mokolo kasi tokoyaka lisusu kotombela bambotama elamu epai ya bandeko na biso nyonso basili kobotama bongo mokolo mwa lelo na boyike bomo mesano totombeli na bino banso bambotama elamu bambutukulu ya mbote tata mokele akanisela bino na kobakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi natina ete bokokisa mayebosila koyana yango na mokili tika tokele kotombela bongo mbotama elamu epai ya tata baku maunga bango basila penza kobotama mokolo mwa lelo wana mbasi ya tata baku maunga elongo na ningwa kakuku totombeli bongo libota na bino nyonso bosepeli mbotama elamu ya mbasi na biso toyebi ete bisengo na bisengo kati ya mabota sima na biso ya kobena plateforme télévision bomo mesano tokoya kokabola bisengo elongo na bino kasi tika tozonga na ino kuna epai ya nkumungala totala bonzenga bwa bino pe totya baloyembo oyo tosepelaka bambotama ya mokolo na mokolo tosepela elongo na bino lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo tosepelina mbotama na yo lelo 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 bandeko balandi ya vwa mu télévision na bino pe lisusu baye bokosepelaka totombela bino bambotama elamu lokola tuwuti kosala epai ya ndeko na biso tata baku boyeba na kobenga biso kaka na banimero ezali bongo affiché na sa tando ya vwa mu télévision avant 48 heures manaka na bino ekota tokoyamba yango tokokembela pe kosepela na bino bomo mesano lolengi tosalaka pona bandeko nyonso totombeli lisusu na bino bambotama elamu solo tokomi na tango oyo tokozwaka moko ya biso liteya na kati ya video du jour tolanda elema ona bokebi tokutani biso na bino na sima na yango tolanda juste de dire quelle politique de l'immigration pouvons-nous avoir qui serait une politique de civilisation. Et on est en train de détruire les civilisations. Moi, j'adore l'art africain, je collectionne un peu d'art africain. Je suis curieux de ces civilisations-là. Que sont-elles devenues ? Que sont-elles devenues? La civilisation, c'est quoi pour ces gens-là? On a détruit leur peuple, leur langue, leurs coutumes, leur façon de s'habiller. Ils sont tous avec des Nike, des machins, des téléphones portables, etc. On dit, mais c'est ça que vous voulez, un grand marché planétaire? Avec des gamins qui sont des consuméristes, des gamins pour lesquels l'horizon indépassable, c'est le grand magasin dans lequel on peut acheter, le supermarché dans lequel on peut acheter des choses, des objets, des biens avec lesquels on peut pouvoir frimer, montrer que, etc., etc.
Mais quand vous regardez la sagesse africaine, on l'a pillée, on l'a massacrée. C'était une sagesse extraordinaire, une sagesse panthéiste, de rapport à la nature, au temps, aux éléments, à la nuit, au jour, aux étoiles. Moi, j'ai adoré en Mauritanie entendre des conteurs me raconter des choses alors qu'on avait l'impression sur le toit d'une maison qu'il suffisait de tendre le bras pour décrocher des étoiles. Et on se dit, mais qu'a-t-on fait de la civilisation malienne, mauritanienne? Ah bah, quand il s'agit d'avoir 3 statues au Quai Branly, c'est formidable. Les arts africains, les arts premiers, ça c'est formidable. Mais quand il s'agit de dire, qu'avez-vous fait de ces civilisations que vous continuez de détruire? L'immigration sauvage et libérale, comme elle est pratiquée, est un génocide de civilisation. On tue des civilisations. Mais le grand marché planétaire qui veut un gouvernement planétaire et qui ne veut que des individus qui consomment, quelle que soit leur religion et leur couleur de peau, a intérêt à dire traversez la Méditerranée, pas de problème, venez chez nous, vous allez vider nos poubelles, vous allez utiliser les services sociaux, vous allez vous entasser dans des cages d'immeubles où ça va sentir les urines de chiens, de chats, de pistes d'humains, même, et ce genre de choses. C'est ça qu'on vous propose, vous allez vivre ici, c'est très bien, vous allez voir, avec des dealers qu'il faut régner la loi. C'est ça qu'on veut. C'est pas l'idée que je me fais de la France, c'est pas l'idée non plus que je me fais de l'hospitalité. Matono mingi bande ko balandi afamu télévision etando ya bonsomi ya bwania pe ya bola musiba indo na pongi. Tango nyonso nesongi nzila mfumu kusukia muzana pana nangula bakolobaka ete mondele ndi aboma biso yependa yali kokoba ko boma biso na lolenge nyonso baike pe tondi makate. Kasi bosili bongo kolanda ndeko na biso Michel lolenge nini basili kotalisa ete ba bebisi boyindo oyo bango bane kolula civilisation africaine na kolia na komela na kolata na lolenge nyonso kasi bango nde baye ko détruire yango tango mosusu ki boyoki ona monoko na bango moko lokwa to ali loposo moko tende bokondima kasi to lobaka tango nyonso ete motangisi nesongi nzila mfumu kusu ntia muzana pana na Angola oyo balakamaka epa ya mfumu kimbangu bango nde si bayei na kati ya mokila baindo nyonso bakoyebisaka biso soki totiango na centre bomo na biso ekokumba bongo mbongwana kasi soki tokobwaka mateya wana ekozala bongo pasi pe mawa pe milelo toyeba ete biso nde baindo nde to civiliser pe tolakisi mokili lolenge ya kozala na mai nyonso bosili kolanda tika ete bozwa liteya ekumba lisusu boyebi okati ya bomo ya mokolo na mokolo tozongisa matondo na équipe technique mobimba Vom Télévision basungi biso tokomela bino penza bonzenga nyonso liboso ya bitando tosungamaki na Tata Ntimba le superlatif absolu kuna na sima ya caméra pona nini te pa ya kumunga na filmier na teni ya réalisation pe montage totondi botoni na balandi nyonso Vom Télévision bozwaki biso sima ya ngonga toyeba ete mokolo malelo tozalaki bongo nsona mwazomi na mitano sanza ya misato mobu monkama na tuku misato na misato tokutani biso na bino na mokolo ya nkando ya lobi kimia mfumu kimbangu okati ya mabota botikala malamu. Utamokile kelama, esali mami buhe bele.